Na eko souhaité bino suka mbula elamu. Tozali na suka mbula 2025. Na lobi non. Nakende kosolola na baike bana mboka ba abonné ya Mayangani TV partout dans le monde. Kobanda awa sur place na kati Afrique du Sud di mboka Nelson Mandela. Précisément na kati ya Mada City di Western Cape. Ngai mwana ba mama vraiment na lobi te esengeli na banda décembre na ko saluer bino, ko pesa bino merci. Ko bosana te baye bakufi batiki biso ezala na kati Afrique du Sud na kati ya communauté congolaise batiki mabota tika ete milimo na bango epema na kimia tika ete nzako mbalendisa mabota o etika ila libanda na kati Afrique du Sud o bakufeli batata bakufeli bamama bakufeli mibali bakufeli basi bakufeli bana nzamba alendisa bino ngana kolendisa na nga bino te kwa mais nzamba alendisa bino vraiment aka wisa bapota oyo eza émotionnel apesa bino kimia apesa bino espoir kati ya Cape Town tribalisme ezobimisa mituba ike bana mboka tomoni tribalisme na kati ya communauté congolaise komi officialisé pamba te bazolinga bakabola diaspora congolaise ya Western Cape tomoni bato ya bikolo o bikolo ya bakasayen bakomosangana o bikolo ya bato ya bandundu bakomosangana o bikolo ya bangala bakomosangana o bikolo ya baswahili bakomosangana sikoyo nga mosangisa bakongole nyonso tu bozotika nga na nani na sala investigation natindi ba drone ba caméra na comprendre que eza Joanna Western Cape yo te o tala yo tika makambo zosala ezali mabe tika kosalela division pour mieux régner ozolinga o diviser baike bana mboka Western Cape po ete yo régner na intérêt personnel ozolinga o diviser baike bana mboka batata bamama bandeko bolingo bino baeboza na Congo mpe na monde entier boyeba ete na kati Afrique du Sud biso bakongole tozalaka liboke tozalaka bomoko toyebaka bomoko na biso na ntango ya pasi soki pasi ezwi moninga tosanganaka awa toza libanda mboka bana na bana tata te mama te donc nga moko papa nga moko mama yo moko papa yo moko mama mais tozalaka liboke bangala baluba bakongo baswahili mais awa bino bolingi bodivize biso mpona baintérêt na bino personnel bokomosala promotion ya tribalisme na kati ya communauté congolaise tomoni bokomi kosensibiliser tribalisme bokotya bakoni ya tribalisme bokopelisa moto di mais malheureusement mpona bino di journaliste investigation mwana mama kalanga nazali di anti-tribalisme yango na memi bino likolo Cape Town na memi bino likolo Cape Town nde naloba boyedo nzakomba azotalanga vraiment ba Ange Miguel batelemi pembeni ya bazoloba mwana mama kalanga vraiment sensibiliser baike telemela tribalisme avant naloba ngo tika napesa na Afrique du Sud mobimba mbote bakongolais ya Pretoria Gauteng mbote na bino bakongolais nyonso tu oyo bovandi na kati ya Johannesburg Joburg mbote na bino na kati ya Yoville na kati ya Bereya partout Santon partout Soweto anga nayebi te kwa vraiment mbote na bino nzakomba azala na bino azala na biso na bosani te bino bakongolais ya Cape Town Mada City mbote na bino bakongolais ya Mpumalanga PE partout na kati ya Afrique du Sud na pesi bino mbote di na bosani te bakongolais oyo baza na kati ya République démocratique du Congo mboka Patrice Emery Lumumba héros national mboka ya Joseph Kasavubu di mboka ya Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga di mboka ya Musée Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba di ya Chichi boba kisepe mboka Patrick Chimanga tata Mayangani mwana mama Christine Kalanga na ebandela 2025 ville ya Goma ekoyaki na maboko ya banguna ba terroriste M23 soutenu par Rwanda et tango bango bazwi ville ya Goma tobungisaki plus de 10 000 Congolais di na kati na bango basi na bana bazalaki na kati milimo na bino pe mana kimia tobosani bino te tokobeta mbela de génération en génération toujours na ebandela 2025 tango bango na ba terroriste bazwi ville ya Bukavu babomelaki biso plus de 5 000 Congolais di
massacré, violé d'une façon boza na idée. Tozo senga justice pour le peuple congolais. Peuple congolais a kufi neti nyama baike batata ba mama bana mboka. Kreza meke na kati ya Congo. Nzambe okokela biso ba congolais mawate vraiment. Ata moko vraiment grand prêtre Nzambe vraiment okokela ba congolais mawate. Massacre à Kishishe, massacre à Katokota, massacre à Bundu Diakong, massacre à Kamwena Nsam, massacre à Owele. Mba massacre za meke batata ba mama bande kwa bolingo so na lobina tanga nyonso tout tokolala wadi tobosani bango te. Engaye mbote na bino baike bana mboka diaspora congolaise ya monde mobimba na ekopesa bino mbote na bino jambo eno betwabu sanga iwabu mbote na ben nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga journaliste investigation patron pe fondateur à Maison Média Mayangani TV na eko souhaité bino suka mbula elamu tozali na suka mbula 2025 na lobino nakende kosolola na baike bana mboka ba abonné ya Mayangani TV partout dans le monde kobanda awa sur place na kati ya Afrique du Sud di mboka Nelson Mandela précisément na kati ya Mada City di Western Cape Town na memi bino système a likolo ya Cape Town na siliki mikolo yo baike bana mboka la fois passée na mema kibino likolo maya océan di bisika tokenda ko boka bato mabea communauté congolaise Afrique du Sud na océan to boka bango na océan Atlantique na ebité quoi vraiment info kapa yo kela kibino mawa aboyi ko tia bino na océan Indien alobi so ba tia bino na océan Indien boko kende na zidi yango bomba kibino na Atlantique to bombi bino kuna bobongo la izaleli botika ko diviser ba congolais na kati Afrique du Sud di avant na lobango tika na pesa na Afrique du Sud mobimba mbote ba congolais ya Pretoria Gauteng mbote na bino ba congolais nyonso tout o bovandi na kati Johannesburg Joburg mbote na bino na kati ya Yoville na kati ya Berea partout Santon partout Soweto anga na ebité quoi vraiment mbote na bino nzakomba zala na bino azala na biso na bosani te bino ba congolais à Cape Town Mada City mbote na bino ba congolais à Mpumalanga PI partout na kati Afrique du Sud na pesi bino mbote di na bosani te ba congolais obaza na kati République démocratique du Congo mboka Patrice Emery Lumumba héros national mboka ya Joseph Kasavubu di mboka ya Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga di mboka ya Musée Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba di ya Chichi boba kisepe mboka Patrick Chimanga tata Mayangani mwana mama Christine Kalanga na ebite kwa na eko kanga bino nazo kanga bino nyonso tu lelo me bino banani na kokanga engaye na ebite kwa vraiment bino ba ebozali ko kwatsa désordre na kati ya communauté congolaise ya Afrique du Sud nazo kanga bino mbalasima bomonaki na memaki bino na océan Atlantique na océan Indien bisika wapi tokenda ko bwaka bambuma mabe na kati ya communauté congolaise o bazo semer tribalisme o bazo kabola ba congolais to bwaka bango na mai alors lelo na elibino système mapata engaye makambo na ebite kwa vraiment na elibino système mapata di nazali kolo Mada City nazali kolo Afrique du Sud di na ndenga drone nazotala makambo na ndenga likolo yango na ye na lombango pona koyebisa bino ete toza na suka mbula na banzi ete 2025 ezalaki mbula moko ya makambo ebele makambo malamu na makambo mabe tobanda na makambo mabe di na 2025 na bandeli nango na kati ya République démocratique du Congo to zwaki makambo mabe ebele na ebandela 2025 ville ya Goma ekoyaki na maboko ya banguna
ba terroriste M23 soutenu par Rwanda. Et tango bango bazui ville à Goma, tobungisaki plus de 10 000 Congolais di nakati na bango basi na bana bazalaki nakati. Milimo na bino pe manakimia. Tobosani bino te. Tokobeta mbela de génération en génération. Toujours na bandela 2025, tango bango na ba terroriste bazui ville ya Bukavu, babomelaki biso plus de 5 000 Congolais di massacrés, violés d'une façon bozana idée. Tozo senga justice pour le peuple congolais. Peuple congolais a koufineti nyama baike batata ba mama bana mboka. Guerre ba imposé biso plus de 30 ans, to koufisi déjà plus de 11 millions de Congolais di ba massacre zameke na kati ya Congo. Nzambe ko la biso ba Congolais mawate vraiment. Ata moko vraiment grand prêtre Nzambe vraiment ko la ba Congolais mawate. Massacre à Kishishe, massacre à Katokota, massacre à Bundu Diakong, massacre à Kamwena Ensemble, massacre à Owele, mba massacre za meke batata ba mama bande kwa bolingo so na lobina tanga nyonso tout tokolala wadi tobosani bango te. Toujours na bandela mbulo batata ba mama bande kwa bolingo tomonaki na kati ya Afrique du Sud baike bana mboka polela pona makambo ya mikanda polela pona situation na bango na kati ya Afrique du Sud pamba te naza na kati ya Afrique du Sud baike bana mboka likolo ya Mada City di Western Cape ndenge omoni wana omoni na suku wana vraiment omoni na suku wana vraiment ka social indeza wana nga na ebite kwa vraiment boye omoni oni kuna Océan Atlantique côté tokenda ko boire ba tribaliste na zozo ngela isola ba tribaliste na sima. Donc nanga eza wana baike bana mboka tomonaki ba Congolais à Western Cape kolela pona ba makambo ba passeport ainsi de suite bato ambassade bayaki awa depuis bazo ba capture ba passeport bimagate nga na ebite kwa vraiment batata ba mama bande kwa bolingo baike bana mboka belé bazana ba situation mabe pona makambo ba passeport yango nga lokola journaliste na bango investigation mwana musala na bango Patrick Chimanga na ekobeta mbela di toujours na même idéologie baike bana mboka o bavoni na kati Afrique du Sud lokola ba réfugié na ba salam sikas bazole na makambo mikanda di makambo ko tambola bien te. Mengai lokola mopanzi sango na ko pesa bino espoir na ko continuer na ko beta mbela na ko continuer na ko sala nga musala ko sensibiliser ba konzi pote makambo ezala malamu pona bino baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo. Vraiment merci mingi pona nyonso tu bosali pona biso Mayangani TV na 2025 to bandaki na bino malamu na 2025 to suki saki 2024 likolo maidi likolo océan et puis lelo tozo suki sa 2025 likolo mapata di na meme bino na mapata Afrique du Sud na ndenga batu lampaka ba mona mpeleve di viens nga Zakari Baba sur les mola depuis Mada City na pesio mbote di nga na ebite kwa vraiment tomona ki bolingo na bino envers Mayangani TV envers journaliste na bino investigation bo s'abonner belé bo partager belé Mayangani TV ezali chaîne nationale ya ba média nyonso tout ya diaspora di oboy kende sala mokili na yo on s'en fout na bandeli Mayangani TV avec Patrick Chimanga tata Mayangani journaliste investigation mwana ba mama yango nde RTNC ya ba média nyonso tout ya diaspora congolaise ezala Amérique ezala Europe Afrique Océanie bino tout Mayangani TV nde RTNC na bino oboyi ta yangoyo kende sala mokili na yo mwana mboka et on s'en fout di na habite quoi vraiment ngai mwana ba mama vraiment na lobite esengeli na banda décembre na ko saluer bino ko pesa bino merci ko bosana te baye bakufi batiki biso ezala na kati Afrique du Sud na kati ya communauté congolaise batiki mabota tika ete milimo na bango epema na kimia tika ete nzako mbalendisa mabota o etika la libanda na kati Afrique du Sud o bakufeli batata bakufeli ba mama bakufeli mibali bakufeli basi bakufeli bana nzamba lendisa bino ngana ko lendisa na ngabino te kwa mais nzamba lendisa bino vraiment aka wisa bapota oyo eza émotionnel apesa bino kimia apesa bino espoir eza makambo yaka na ebite kwa vraiment
Donc ndenge eza wana tozo banda 2026 na système idéologie pe impact di na kati ya Mayangani TV tozo la bino ba programme ebele mais sengeli na beta CT na kati ya Mada City na kati ya Western Cape na kati ya Cape Town tribalisme ezobimisa mitu baike bana mboka tomoni tribalisme na kati ya communauté congolaise komi officialisé pamba te bazolinga bakabola diaspora congolaise ya Western Cape tomoni bato ya bikolo o bikolo ya bakasayen bakomo sangana o bikolo ya bato ya bandundu bakomo sangana o bikolo ya bangala bakomo sangana o bikolo ya baswahili bakomo sangana sikoyo ngambo sangisa bakongolais nyonso tu bozotika nga na nani na sala investigation na tindi ba drone ba caméra na comprendre que za Joanna Western Cape yo te o tala yo tika makambo zo sala izali mabe tika ko sala la division pour mieux régner ozolinga o diviser baike bana mboka Western Cape pour te yo régner na intérêt personnel ozolinga o diviser baike bana mboka batata ba mama bande kwa bolingo bino ba eboza na Congo pe na monde entier boye ba ete na kati Afrique du Sud biso ba congolais tozalaka liboke tozalaka bomoko toyebaka bomoko na biso na tango ya pasi soki pasi ezwi moninga tosanganaka toza libanda mboka bana na bana tata te mama te donc nga moko papa nga moko mama yo moko papa yo moko mama mais tozalaka liboke bangala baluba bakongo baswahili mais awa bino bolingi bo diviser biso pona ba intérêt na bino personnel bokomo sa la promotion ya tribalisme na kati ya communauté congolaise tomoni bokomi ko sensibiliser tribalisme boko tia bakoni ya tribalisme boko pelisa moto di mais malheureusement pona bino di journaliste investigation mwana mama kalanga nazali di anti tribalisme yango na memi bino likolo Cape Town na memi bino likolo Cape Town nde na loba boye donza komba zotalanga vraiment ba Ange Miguel ba telemi pembeni ya bazolo ba mwana mama kalanga vraiment sensibiliser baike telemela tribalisme yango nazo koba na kotelemela tribalisme yo mutozo mema tribalisme yo leader tribal na kotanga kombo na yo lelo te nga na ebite kwa vraiment yo tribaliste à Western Cape na kotanga kombo na yo lelo te yo mutozo kende po na ko diviser baike bana mboka kopelisa kopelisa moto ya tribalisme ote biso batu ya chabwala la muzika te biso batu bata tubamamu la muzika ote biso banduku bapenzi la muzika ote biso bampangi na munu toko telemela bino di na ndenga batu lampaka bamona mpeleve toboy tribalisme tozala bomoko soko lingo sala tribalisme ya ekolo zonga na Congo anga na ebite kwa vraiment na idéologie abatu lampaka ba mona mpele bolingo ezala kati na biso ba congolais tolinga na tozala bomoko na koyela bino série ya spécial décembre 2025 tokotiela bino ba retro ya ba émission tosalaki depuis bandeli ya mbula te sikoyo ba moment ya bien ba moment ya mabe tokolekisa ngo et tokosenga na bino bozala prudent bomi batela bo dépenser pe bambongo pamba te bo somba bisombela mwanza te batata ba mama bande kwa bolingo janvier ezali koya bana bakozonga na kelasi soko zimbongo dépenser ngo na bwanya na maele lia ndambu bomba ndambu polobi ndambo bombi wana esunga bana ezala na kelasi ezala pona kolia ezala pona kofutela ndako pamba te tozali banda mboka tozana mboka mupaya na munoko mboka balobaka kwa benda nkulu kwa muchidi kwa batu ni yulu ya muchidi kikongo vraiment muketu baninga bola vraiment na lobi muketu baninga bola lelo vraiment merci ngana bino tomonani nakei